La beauté de la femme face à la parole de Dieu. Tout le monde a ma fille, la Valentine, pour expliquer au peuple de Dieu la réalité spirituellement, il bouge monoko. Donc, partie haute. Nous avons été exact pour détruire ma vie na bango. Bon Dieu, moi aussi. Les filles ne sont pas à la belle. C'est sur TikTok. Tout le monde a WhatsApp. Problème est à l'ennemi. Problème est à l'écambouille source. Bota la image ya serpent. Ndenge azobimisa venin na ye azobimisa lolemo na ye. Donc lolemo serpent ezali lolemo o eyaka mwana mwasi nyonso tu oyo azwaka bapercile wana azwi atie na kati ya lolemo na ye elingi koloba nini ozali kobenga directement esprit ya séduction ya serpent. Eza na esprit moko satanique oyo eza na nsima ya koperce tala ndenge libala mo ezosimba lisusu te ngola minu oyo bazwa minu mosusu basala nini batia ngai. Lorsque perce na matama ozoperce yango par rapport à quoi te na balang kochange bana minu mosusu kotia minu ya o mpe na bafemme oyo bapersaka art. Tout ça eza esprit ya séduction. Atie yango atie couleur to na couleur moto akomi na elongi ya basirene. C'est pour cela que va signer surtout au persa. Il y a pas que les jours quand on est persa. On voit esprit serpent au tala katanzo tonayo. Azamwana motote po akosangai. Abongwani pete po awangana. Nzambe ya le Nazarien. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola kema futa na musakolima. Lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi. Kolake mapapu, masope mafuta. Toko kesitana longo na nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. Katela. Allez, katela. Yambalo ya taba pastel bakokata. Allez, katela. Bina na yo. Yambalo ya taba ministra bakokata. Eli. Okay, toka hola. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Nzambalola apambola biso
nazana esengo lisusu ya koya na ba écran na bino Nzambe ya lola a visité ndeko nyonso tu ozwi opportunité ya kolanda biso na moment oyo. Je dis merci l'équipe de les Nazariens TV et kobanda na Mama Tiffany Mokwa, la présence de l'Éternel, Mama Pasteur, et je dis merci naye encore pour la opportunité et occasion à PC Lisusu et mon sal Nzambe, le prophète Gilardin Luanga yako ça il a kabino ba analyse par rapport ya ba réalité où ça s'est passé na kati ya vie to na kati ya bana ya Nzambe. C'est pour cela je dis merci aussi na ba ndeko tout au bazo sa musala derrière la caméra et Nzamba pambola bango na réalisation na montage Nzamba pambola bandeko tout. Donc c'est grâce na bango nde toujours bima encore na bandako na bino 565. Et c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, lelo lisusu toye na même sujet, to même thème, to banda ki kolobela. J'espère que bolanda ki déjà ba vidéo oyo euti koleka to lobela ki et to simba ki ba point ezaki nécessaire, to lobela ki la beauté de la femme face à la parole de Dieu. La beauté de la femme face à la parole de Dieu. On est allé thème na biso to lobela ka on la première vidéo bolanda ki toujours ça la continuité à thème oyo toujours tout ça continuité na honte ba ki lisusu que non l'homme a trois parties, la tête, les trônes, le membre. Donc c'est ça to simbaki misu ya mwana mwasi place nini tozo mona ba fille bazo ça la balantine bazo ça la bazo tia ba sil. Donc c'est un peu ça. Alors c'est pour cela aujourd'hui tout ça toujours le même thème, la beauté de la femme face à la parole de Dieu. Bonzenga ya mwana mwasi kati na liloba na Nzambe. Donc toujours le belango sur le plan spirituel et scientifiquement toujours bien qu'un peu pour expliquer peuple de Dieu la réalité nango spirituellement et ça la kanenge nini peu physiquement et c'est pas ça comment. C'est pour cela aujourd'hui toujours le bela sujet moko est important toujours simba oyo to bengi bouche munoko. Donc partie o tout cas kabomone na otama boko donc partie oyo so toujours la partie oyo to simba aussi ba partie oyo toujours benga koto ya mupandi par rapport de quoi par rapport ya nini toujours mona lelo ba réalité oyo ça que s'est passé souvent trop et pas ya bana basi toujours mona makambo yo sala et pour na bango bazomona ke bazo sa makambo ko eza malamu ezo sepelisa bango bazo sepela parce que bazomona ngo ezopesa bango beauté nzoka nete eza ko détruire ba vie na bango eza ko détruire ba vie na bango. Et bien aimé dans le Seigneur et loko liboso na senga ezali partager cette vidéo et nous avons besoin de commentaires na bino. Et la troisième des choses, nous avons besoin de s'abonner massivement. Lorsque on s'abonne à votre compte à l'émission, au tel côté la notification au crochet en haut. Lorsqu'on constate la notification, on a à tout moment prochaine émission à biso to batel mususu to kobanda ko développer aux alaka toujours connecté pour na ozo akaba actualité ya biso ya les Nazariens. C'est pour cela bien aimé au sala yango et kozala malamu mingi. Bien aimé dans le Seigneur, to continue na kati ya émission na biso na lobaki tozo de la beauté de la femme face à la parole de Dieu. Bonzenga ya mwana mwasi lelo fi nyonso alinga za la belle lelo fi nyonso elingi apparaître bien tozomona babimise biso ba TikTok tozomona ba WhatsApp tozomona ba application chaque jour ezobima a surtout ba fille balingi makambo ya bongo balingi toujours ba apparaître balingi toujours mona bango très belle bamona bango très jolie bamona bango bazongala. Oui bien aimé dans le Seigneur eza mabete cause la belle cause la beau eza mabete mais il faut oser la belle naturelle il faut oser la belle selon ndenge Nzambe asali yo il faut oser la belle selon ndenge Nzambe adisposaki ba partie moko na kati ya nzoto na yo. Et ça va te belé to bana base belé ba mama ba jeune fille balingi kosala makambo oyo Nzambe alobate donc ça système ya copier coller. Bien aimé dans le Seigneur, sans plus tarder tozozongela toujours verset na biso Genèse chapitre 1 et le verset 27. Nous lisons la parole de Dieu rapidement. Je lis la parole de Dieu, Genèse, chapitre 1, le verset 27.
Natangi Bible. La Bible dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. L'homme et la femme. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bien-aimé, écoute. La Bible dit ceci, Dieu créa l'homme. Lorsque nous faisons dans le mot création, cela veut dire quoi? Et l'homme comment que ça l'a quitté, jamais a créé pas sa forme. Mais la Bible dit Dieu créa l'homme. Donc jamais a sali moutou. Créa l'homme, pas seulement créa l'homme, mais créa l'homme à son image. Créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme. Zama sali moutou. Moi sina mobile. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu lorsqu'il a créé Mokili, a sali tout à pour qu'il kosala aïe kosala moutou. Ajibo konzape c'est pas moutou. Bien aimé, jamais tant a sali moi na moi si. A sali moi na moi si. Pour aïe kosala mosungi ya mobile. Donc jamais a sala qui moi si pour la mosungi ya mobile. Mais et l'autre chose que la mission c'est quoi bien aimé dans le Seigneur? Tout le monde a la réalité ça que s'est passé par Barabas. Problème est aligné. Problème est aligné comme la source. Problème est aligné comme la fondation. Et ça les cambo. Il y a fondation dans place le problème est banda. C'est pour cela que nous si maintenant nous va sujet à Barabas pour comprendre la réalité ça que s'est passé. C'est pour cela que quand ils sont soumis dans la mission avant que tu continues de développer Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le verset 4 à 5. La Bible dit ceci. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme de Dieu, connaissez le bien et le mal. Bien-aimé, à Azali serpent, Azali koloba la femme, alors les jours où bino bokolia fruit, mais les jours où bino bokolia bamabe na malam. Serpent azali mouton ayaka ko séduire. Serpent ayaka ko kosa. C'est pour cela lorsqu'il n'y a pas femme, aye a kosi femme na maloba soukal. Alors biso qui ont lié fruit o, musulo eko fungwama. Tandis que l'homme aza image azambe. Mouton koki koza la tenter et pas ya serpenté. Mouton koki koza la tenter et pas ya diableté. Mais les jours là, na jardin de deux, et femme azala qui séduit par rapport à Yamaloba ya serpent. Bien aimé, les autres simba munoko tozu siko sujet na biso qui important. Nous avons na régie. To sengi na régie, ba balancer les biso nous image. Botala image ya serpent. Ndenge azobimisa venin na ye, azobimisa lolemo na ye. Donc lolemo serpent ezali lolemo o eyaka ko séduire. Le lema serpent eza le lema o eyaka kokosa mais le makambo sukali te makambo ya lukuta yoko mona zo makambo sukali na munoko na ye menzoka nete aza kokosa yo bien aimé dans le Seigneur. Tozu image o botala bien bozo mona image o tozu image ya mwana mwasi o botala différence botala ndenge bazali mwana mwasi oyo abimisi lolemo ne libanda azwi siko nini azwi apexe na kati ya lolemo na ye siko tala serpent azwi lolemo na osi abimisi mwana mwasi nyonso tu oyo azwaka baperse wana azwi atie na kati ya lolemo na ye elingi koloba nini lorsque ozwi operse na kati ya lolemo na yo ozali kobenga directement esprit ya séduction ya serpent. Donc spirituellement, j'aimerais dire quoi? Que Nengozawana, on louait image ya Nzambe, mais on commis image ya serpent, les séducteurs. On louait image ya Nzambe, on commis image ya serpent, menteur. On ayaki koko sa femme dans le jardin de Dieu. C'est pour cela Banabasi, boza facile à manipuler. Banabasi, boza facile à manipuler parce que femme bosali comme maman na bava oyo eza ko détruire ba vie na bino
omoni mutu asali clip azwi aperce na lolemo yo oyebi signification nango te olobi nga mpe il faut nalanda mpo na yo ozomona ekopesa yo bote mais tala ndenge sikoyo ezodétruire bavi ya mutu lorsque mwana mwasi aperce directement na kati ya lolemo na ye la première des choses femme wana eloko ya liboso aza na molimo ya kokosa donc esprit ya kokosa eza kati na ye donc aza menteuse donc vi na ye eza vi ya kokosa mibali donc bafemme mingi oyo bapersaka na lolemo na bango baza bafemme oyo okokoloba na nga o prophète elingi bateke no mutu nyonso tu oyo apersaka aza ndumba to aza mobulu oui tu as raison eza na bato ebele bazoperce inconsciemment miso ozoperce consciemment inconsciemment par rapport à quoi accopier mosusu asali yango consciemment accopier motu te me ye moko asepeli atia oyo asepeli atia ye moko aza conscient azoyeba ngo ntango azoperce parce que eza na esprit moko satanique oyo eza na nsima ya koperce wana lorsque azoperce monde satanique elobi na ye yo il faut operce lorsque okosala bémission lorsque okokanga photo lorsque okosala clip sekisaka bato fongolaka monoko na yo bato ntango bakolanda yango mpe bakomona lolemo na yo bakozala séduire na place bato bazala na vie ya malamu vie na bango ekozala vie moko détruit par rapport ya séduction ya langue na yo alléluia bien aimé monoko ezali eloko oyo epambolaka mpe monoko emodira bato monoko ekoki kopambola bato mpe monoko ekoki mpe komodire mutu alors bana basi eloko nazosenga na biso eza nini monoko na yo ezala monoko ya séduction te langue na yo ezala langue ya séduction te langue na yo ezala langue oyo ekobénir bato c'est pour cela yo ozwaka baperce opersaka na langue na yo bien aimé à partir d'aujourd'hui lungola yango parce que na régime bazotiela biso baimage souvent bozomona ndenge bana basi bazoperce na kati ya balangue na bango lorsque mwana mwasi aperce ozwi esprit ya séduction otie kati na yo yango ozomona bana mibale ebele okutani na mwana mwasi wana eloko tu akosenga na yo pa il faut pesa eloko tu akosenga na faut pesa parce que azala esprit ya serpent kati na monoko na ye bana basi bongo baza ebele bozolandanga bamama baza ebele baza tellement ebele mama ozolandanga mobali na yo akutana fille moko fille wana apersa fille wana azala esprit ya séduction fille wana aloba maloba kaka likola mobali na yo tala ndenge libala mo ezosimba lisusu te parce que mobali na yo aza déjà envoûté akutani na fille oyo aza na esprit ya séduction moto oyo aza na esprit ya séduction yoka ngai parce que eza esprit wana eza esprit ya diable mais mpo esprit wana elonga mobali na yo te to esprit wana elonga bandeko na yo te ezosala il faut bozalaka la vie de prière parce que moto aza la vie de prière séduction ekoya na kati ya vie na ye te ekoya te et à part après kokosa bana basi ya bongo bazalaka trop lukuta bazalaka balukuta ye akoki koloba na yo 100% makambo sur 100% omona 99 eza ya lukuta ka moko eza ya solo pourquoi parce que esprit ya séduction eza kati na ye esprit ya séduction elobaka vérité te la Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vraie vérité esimbami na maboko ya Jésus-Christ et non epai ya serpent séducteur et non epai ya serpent oyo azwa kotia baesprit ya mabe epai ya bana basi c'est pour cela bana basi nyonso tu oyo bopersa yebaka le jour ka oyo opersa ozwa esprit ya serpent otia na kati ya nzoto na yo naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natia yo na mwamba na minito na kata pe na katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros.
Donc dès que tu as une galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres chez la bino, moi, mon tio, dans une agence, mon boy, Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pèse au fouti mbongo kuna partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai me na ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Ah na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé comme bazana niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Obungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone vous en monter déjà vous en ango on a 3 numéros pour Paris vous en un numéro pour la Suisse vous en un numéro pour la Suède. Ah non 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 Nazareta nous allons la Congo Sili Julia ngana kangisa kia fufu Ya modé yo bandika na fufu. Oui pour la Nazareta dans un système mbimbi na mbongo shingo bon ok vous allez Silio Sarita qui dit sérieux. Sans le savoir. Eza batu o bayebi esprit o bazalango. Mais eza batu mususu bayebi esprit bazalango te. Kolanda te ba musicien, kolanda te ba danseuse, kolanda te ba star, mais bazo percer. Bele be bango bazo percer na objectif. Bazo percer pambake. Bazo percer parce que rôle na bango c'est à détruire le monde. Rôle na bango c'est à détruire mokili. C'est pour ça bazo sala makambo wana pour que ba influencer monde. Pour que va influencer ma femme. Lorsque moi ça kolanda clip moko, alors non. Non mais qui clip ya fille moko américaine, à ça là qui clip, à percer qui façon de ko percer, n'a pas percer. Et ça ma fille nous ce comment on a percé, assez vraiment à percer 1 2 3 donc 3 personnes quand ça le lait moko. 3 si quand on se vivre comment bien aimé ça ma sala qui est bien Dieu créa l'homme à son image mais yo komi koluka okorge zambe bien aimé bakonjaka zambe te bien aimé okoki koyeba zambe te moto azolinga yeba zambe bien aimé yeba ke non okozala frappé parce que oza image ya zambe comment ozopesa litoyi epai ya serpent bien aimé dans le Seigneur soki nzambe asalaka yo ke langue na yo ezala ya kovimba defo linga kosepela te defo vi na inga na vi ya mawa vi ya lamentation ya kolelaka mais Dieu a créé na image na ye a créé ye bien mais yo lobi jamais nakoki ozala bongo te bien aimé se kolingi nzambe acréé ozala serpent c'est que nzambe asalaki erreur nde asalaki yo mutu c'est que nakoki osengela nzambe abongolisa yo okoma serpent lelo soki okomi serpent nayebi te okomi animal okosepela mais nzambe asali yo mutu apesi yo valeur plus que baanimal
après ça valait plus que Banyama. Mais il y a un congé, mais pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Même les hommes de Moutakela, à cause de platé place à Zali. À cause de platé, bien aimé dans le Seigneur. Banabasi Obo Persaka. Bien aimé, Botika. Parce que l'esprit moko ezoko tata nabino sans le savoir. Parce que yozo salango oyebité. Mais aussi ma deuxième point. Na kata munoko toujours. Na bouche. Na munoko tozomona tozali na la. Toza aussi na ba mine auto bengi down. Alléluia. Na kata mine ya mutu. Lorsque Dieu a créé l'homme. Zama sali mine ya mutu. François Zama sali ki mine na yo. Bible ezoloba moto asalemaki na bamatière eza précieux. Or, diamant, cuivre, tous les biloko ezali précieux. Alléluia. Donc, nyonso tu oyo tozomona lelo bato bakoti na kati ya idolâtrie, bato bakoti na kati ya complicité, bien aimé bato bakoti na kati ya bilulela eza biloko oyo ezali biloko moko ezanga ntina na miso ya Nzambe. Parce que na kati ya nzoto ya mutu tozokuta or, na kati ya nzoto ya mutu tozokuta diamant. Nzambe azwa asali minu na yo très bien, très bien. Mais nasengi na régie bozwano image botala ndenge mama oyo ndenge bazwi minu na ye balongoli minu na ye oyo ezali minu moko original, minu oyo Nzambe asalela ye, minu oyo Nzambe apesa ye. Alobi jamais osala minu na nga mabe, il faut nga nalongola minu oyo nazwa minu mosusu natia. E bato bakei koluka baminu ya baor mpona batia na minu na bango bazwi oyo ya Nzambe ya original babwaki bazwi ya mokili batie. Tandis que minu na yo eza na valeur koleka kutu minu oyo yo ozwi otie. Parce que nzoto na yo eza plus que or, nzoto na yo eza plus que ba diamant peuple de Dieu. Alléluia. Place ozolanda nga pesa nga matoi bien aimé dans le Seigneur. Mais yo obi jamais il faut que koluka bato balongola minu oyo bazwa minu mosusu basala nini batia ngai. Allez, bake balongoli yo sikoyo nayebi te bien aimé dans le Seigneur. Nyama kutu, nyama animal, zama keli nyama na minu na ye. Mais nyama jamais komona ye akoluka bato alongolo minu na ye akobotama na minu wana mpa kokufa kala minu wana. Mais bato bakomi kochanger, bakomi lokola bametre lokola baingénieur ya banzoto na bango, bakomi koluka bapièce de rechange bazochanger na kati ya banzoto na bango. Bien aimé, okomi mécanicien, bien aimé dans le Seigneur, okomi même docteur, okomi même mpona oyo banda kochanger bapièce ya nzoto na yo. Réparateur ezaka Nzambe, ye nde moto ayebi pièce nini akoki kochanger na nzoto na yo. Bato ebele Nzambe asali bango na image na ye bakomi kokorriger Nzambe. Jamais bien aimé dans le Seigneur. Je dis jamais. Tozotelemela banti voilà bien aimé dans le Seigneur. Tala neti mwana mwasi oyo azwi minu na ye alongoli yango, mais azwi a placer minu ya or. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque yo ozwi minu ya or otie mpona yo omoni otie minu ya or mpo engala ntango ozoseka oyusi komi ozotia boye bato bamona minu ya or sikoyo mpo bato babekele maboko ou bien toloba tu es très jolie, très belle nana, ou bien toloba nini bien aimé dans le Seigneur. Yeba mwana mwasi nyonso tu oyo atiaka biloko wana biti na ye eza nini eza keno ntango azoplake minu ya or mibali so bamoni ye balulaka ye bato basepela na ye. Bien aimé eza esprit ya séduction, eza esprit ya séduction. Donc ozala esprit ya serpent kati na yo minu oyo otie minu ya serpent, ozwi minu ya serpent otie olongoli ya Nzambe otie ya serpent mpona koseduire bato, mpona kodétruire jeunesse. Mama papa ozolanda nga talaka bana na yo bien nini oyo bazotia, talaka mwasi na yo nini oyo azotia na nzoto ekoki kokreele papa baproblème, ekoki kokreele mama to bana na yo baproblème. Parce que ekozala génération mobimba, première génération na bino, deuxième génération à cause yaba kambo oyo mama salaki to mwana salaki ekoki kokreele bino baproblème na bavenir.
Alléluia. Et qu'on crée un problème. Bien aimé dans le Seigneur. Tout ce qui n'a régi. Bota ndeti mwana mwasi oyo. Bota la bien. Abandi ko percer awa. Na matama na ye. Dans matama na ye essaye ni ekoti. A percer na matama na ye. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi toujours nous corriger Zambé? Zambé ba yedaka ete. Mutu nyonso to alukaka ayede Zambé bien aimé. Sort les à la kamabe. Mais telle femme, moi si aboye. Moi si aboye. Azui asali nini a percer na matama na ye. Lorsqu'on perce na matama, osons percer un mot par rapport à quoi? Osons percer pour la nini. Pour et ça la nini. Tout ça, c'est l'esprit. Et ça, esprit en séduction. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Aussi, on perce tout ça, et ça, esprit en séduction. Et ça, esprit en séduction. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça, esprit en séduction. Mais avant que tu aies un sujet à souka, parce que tu as commis la souka, il y a émission. Tu m'as dit la beauté de la femme face à la Bible. La beauté de la femme face à la parole de Dieu. Face à la parole de Dieu. Bien aimé, tu as le sujet comme mon corps. Et là, quand tu as dit mais avant ton loba, maintenant tu as 6 000 points. Il y a que personne dans la langue, qu'on change ma dame, nous sous qu'on tient même là haut. Puis là, ma femme, on va percer tout ça est un esprit de séduction. Et tu as dit aussi le point encore nécessaire pour que tu clôtures. Tu as vu dans la Bible en addition, dans la couplet de Zali, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Toujours Romains chapitre 12. Le verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne va percer. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne pas changer ma mine. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais soyez transformés. Zala transformé par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Zala transformé dans l'Esprit ensemble. Scientifiquement, biloko wana ezo détruit bato bien-aimé dans le Seigneur. Vie na yo ekomarche te. Yango ozomona bafemme ya bongo babalaka te. Libala eza te. Bozobondela eza bato ebele bozolekisa batala bino na badistraction na koperce na kotia banini bakochange banini mais tala vie na yo lelo est-ce que oza ya ndako ya libala mais tala famille oyo bazoprie tala libota oyo bafukami bazosambela tala ndenge babala ezoya tala ndenge mabala ezoya tala nde bana bao bazobala mais yo ozobala te lokola yo vino eza vie ya mabe na bana no mwa babala eza te parce que esprit wana eye koinfluence nami na bana na yo bien-aimé point esuka toyosimba ezali maquillage nasengi na régie bobalanse biso yano image ya mwana mwasi bota neti fille oyo abandi kotia rouge à lèvre azwi atie yango atie couleur to bacouleur atie bacouleur ebele to bacouleur atie donc asali mélange ya bacouleur bien-aimé elingi eloba sikoyo nini elingi eloba nini donc moto akomi na elongi ya lucifer moto akomi na elongi ya basirene oyo tobengi basirene pourquoi avoir besoin aspect et attirer bateau séduction seulement my God tout ça eza esprit ya séduction bien-aimé tala ndeti mama oyo tala ndenge azali naturel tala zwa sikoyo image est-ce que mama oyo aza mabe sikoyo tala ye le contraire soki batie vraiment deux personnes oyo bazoluka moto akobala ngai prophète nakobala oyo asali bamaquillage te parce que aza naturel mais tala oyo atie barouge à lèvre ebele
bazali bafemme oyo bakreelaka bato baproblème. C'est pour cela papa yeba mwasi okobala beauté ya mwasi eza motema eza comportement. Beauté ya mwasi eza comportement. Eza na bafemme oyo baza na riche na monde bazali baza beauté te baza mpe kotia bamaquillage te mais bazali bamilliardaire. Yo depo banda otia babeauté wana te barouge à lèvre ebele nayebi te soki déjà osomba ta jet privé na yo moko deyo banda otia biloko wana mibali oyo balingaka bapesaka kaka bambonga mikie ba 300 euros 500 euros 1000 euros c'est fini. Mais tala mama ya boye mais omona aza na mbongo ebele mais aza koluka komisala te parce que aza simple parce que vie na ye ayebi keno l'humilité précède de la gloire, l'orgueil précède de la chute. Batutu bazalaka baorgueilleux batutu balukaka koluka koko ebe zambe bene bavi na bango emarchaka te bavi na bango emarchaka te mwana mwasi lèvre koma rouge asomba baproduit cosmétique baproduit abanda kopakola na kati ya balèvre na ye mpo lèvre ne ekoma rose nde sikoyo elingi eloba nini ke oza belle ke oza na beauté jamais bien aimé dans le Seigneur jamais bien aimé dans le Seigneur. N'enseigne pas dans Nzambé tout. Vous allez transformer dans l'esprit en Nzambé. Que l'esprit de Dieu est localisé tout à l'andi vidéo. Partagez en haut. Nous sommes presque à la fin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Gilardin Luanga. Prophète Gilardin Luanga. Zambalola Apambola Bisso. Et j'espère que nous avons besoin de s'abonner massivement dans cette chaîne. Et je dis encore merci à la princesse de l'Éternel et le pasteur Tiffany Mokwa, servante de Dieu. Zambe Apambola yo et Zamba Apambola aussi. Équipe Mobimba, il y a les Nazariens TV. Pour nous tout, nous avons besoin de questions qu'on pose. Parce que des fois, on s'en sans le savoir. Aujourd'hui, la mission numéro est s'afficher ou bien au bengi mission numéro 1. Plus 243 85 19 80 600 plus 243 85 19 80 600. Vous avez besoin de questions ou bien au qui conseille la mission kaka commentaire to komona yango peut te répondre yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute on a 4 pena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubiloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Nalingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc so na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kobungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, c'est ça, l'école. Bon,
numéro de téléphone, vous avez un côté? Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, vous avez un Congo Sili. Julia, vous avez un Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça, c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana